bato mimoyi bayembaka bato bato nyonso bakangama na Kofi bayemba bango na nzembo wana. Kofi asimbaka bango apesaka bango makambo. Jali tio nazo apprendre mpo oyeba yango. Basi tu Kofi Olomide abima na bango. Botala bango ndenge bazalaka. Vie na bango zalaka pacteur. Même aza marié. Même à Bali, il bat la fois Kabwa. J'ai les choses aller comme une poto déjà. Tracé nzela na yo. Ba Kofi ba batungo basala ba surat ya makasi. Pata batu moko nokola sangisa ningo lobaki ka sangisa nzoto na yo. Aza na contrôle na yo. Azo comme sur esclave yo ibate. Makambo na zo yebisa makambo words. Ça makambo na zo tala ngo pilwe. Joka Kabengele Azam Tabouda tellement zaï na royaume avec charisme era lobby ma BAJB après quelques mois à perdre mon année être cher souci à Kofi ils ont le rapport à Iba JB succès Nga yibaka shokambo na chapeau. Tio mona dakumu dakufa linda sirène. Kofi za la monde na bisote. Même ata fali, même ata ba fere, même ata ba misenyoso. Kofi za azali plus loin. Pourquoi Jiba répondre à Kofi te? Pour Jiba sur le lobby et ça n'a pas besoin d'énergie à Jiba. Jibi, il est très intelligent. Et ma sœur Najaël Show, en tant que ma sœur, Nadinago Mingi, zappé viol. Tracé ma kamunayo, ma kamunayo. Ah, dans la poto, au raté nous le lobby rosoir. Ah, mon dieu, la paix, ça me de facilité. Kende Kayou. Concentré, Moussana, concentré, Mikili. Mon babi surtout va me la camper. Nga ya kuza da gérer la vie spiritualité makasi de mon anga. Mais ningi j'ai chose attaquer pour faire partie de la scène avant d'aller. Mais nazo linga teke iza na combat Jaël Show. Makambo na solo ba mon biso to ba awards, to ba tout le monde na makambo pilwe. Ils apprendre ou à laisser. Moi, il y a des musiciens, des finga, Kofi, fingi Kofi. Quand on a Kofi, c'est là qu'on doit répondre. Je vais là, quel on a des mondes. Qui a bon comme esclave. L'affaire est terminée. Au moins, nous avons mis album, mais ils sont accrochés. Kofi, c'est un tout mystique. Pourquoi on a Kofi, tu as raté? Bien, on va rater. Parce que nga naza mutu na mona makambo pilwe ngala fa na Kofi boy na mo fleri to fandi na Kofi to fandi to solola ba 19 na tante ne wa na mona mama na nyao ayeka temi liboso na biso Kofi bi benga na bité wana batu na benga ndenge yango yo na sakali boka na raté pozo mi sous clair mingi. Tu peux faire d'abord un gentil mingi ba monter pour naza mtu na yebi amona la musique impact ba musicien sur à Londres cimetière à Londres plupart ba musiciens on a ça la cité ba tout est pour en bango un pied dedans un pied dehors. Nengi Kofi azora soki sa disant soki ni na ya kotsa ki na ndoto no jai énergie ni ya oye ya benda pana yo to fanda to réfléchir makambo nazo yebisa yo okopesa kanga un jour raison ngana kendangola kabuta na zobozi mona zobozi la ina pas faire titre mano imiter voix faire Akima akenda na Angola
tokutani na Angola chez mama nani mama Monique na Luanda libanda wana ba 2h du matin surtout sur ni mukio alobaka ngapi na viana rambo fana sale film ngapi na ko musamela maikari natala yebo na bisi zobozi na mono ozasu na biso na mokilote zape viona aboya ka changa tembe même ko zoboza kufa ko fa benga na 4h30 pour nous avoir des réponses émission on a tout ça là on a Adam Suluzolo na izana linga Congo botalam ba musicien ba batumo ba batute boko solane bien siko na 12h30 soka côté surat abosanio so isengi qu'il faut ba damer ba damer photo fan la totala ningi tozoke na makam coloqué azara chauffeur à Kofi batutu ba yebi coloqué azara chauffeur Kofi na fana banne kota kimbono Kofi abengana gaye afana gabi vraiment kwa la shoot kenne na yo mala uti kimbono na ozonga kota Formule 1 na moni na re na memi na tuni nini Kofi abi violence no kenne shoot ngabi ningo kilibela kenne libela kozonga shoot coloqué changa tembe akufa bête ni pot de fleurs merveille ramoninga zawana merveille ramoninga za bala contrôle la Kofi bango ko faire contrôler binoto ezana jour ezana moment so spiritualité za muke bo fanda ka boye événement islam vera moninga zawana a préparer prise. Vous appelez, vous continuez chez Ménabine. Vous allez apprendre ou à laisser. Koloki akufa. Aza sona bisote. Koufelo midi na poto la ba fanatique belle. Ba ivoirien, ba camerounais, ba nigérien, ba ça partout au monde entier. Est-ce que nous va que Kofi ninga za ki na Londres za visa? Na yeb si nous pas pour comprendre. Kofi sa camarade ba indien, et ba égyptien. Je mon Kofi ngai Kofi sampengo me. Donc concert ya 4 kibinga me présenter Kofi. Pemena les châteaux. Sampengo même ta roja Kofi, akutinga pas Kofi c'est ba 2 heures. Il fallait nga présenter pour na aller Kofi producteur moko la concert ya Kabinda. Donc na mutuka sampengo me leader à lobby. Opa obi ngai na koma na mbongo ebela. Mbongo ebele. Na ça on a besoin pe oyembela ngai nsembo olu ko faire bisai habiter tika ba yuma na yembela bango nsembo yo ba katenze ba beta il faut beta na ba monde mususu à protéger yo tara leader sampengo mei prêtre asenga ko faire yembela nsembo ko faire boya abi na boya ko dédicace batutu bayembela mino nzembo batutu bayembela bango nzembo otala basor na bango zakandeza la basi za mibali to nzembo fe beta manam na monde astral na monde des esprits. Voilà la grande famille, j'espère que tout kolanda wana ndeko na biso pacho RFI ameki kopesa Jaël chaud conseil parce que ndenge tozomona makambo o ezokende boye. Hey, la grande famille, la guerre sera longue populaire quoi. Donc du coup, tous batté affaire oyo ezo kende wapi. Affaire ya Virambo, tous qui ont déjà 2 semaines yango depuis bandaki lelo o ebimi lobi kuna o ebimi lobi wana kuna mususu ebimi, c'est-à-dire il faut tomeka kolandela makambo oyo
na bo pikiliki nyonso tu po toyeba problème yango eza nini à la fin. Soki eza mbano ya liboso ya kokutana libaku ya kolanda biso awa na Mkambelu TV officiel, tokosenga no juste au s'abonner, au aimer, au commenter, au partager lien et au sala biso en tout cas plaisir ya makasi parce que tozalaka wana pona bino bozalaka wana pona biso soki biso tozate bokozala sous informé soki pe bino bozate nyonso oyo toza kosala eza na yango kaka pamba. Donc, vous s'abonnez massivement à Anakatia Mkambelu TV officiel, vous aimez vidéo, vous commentez, vous partagez vraiment parce que message oh pas sur RFI AP si un message moko vraiment capital bandeko na biso oh balinko finga to landa message oh et puis to comprendre. Je ne pense pas que pour gagner du pain ici na YouTube nous devons seulement insulter, je ne pense pas. Nous pouvons venir avec des analyses, avec des suggestions, avec des débats, mais pas d'insultes. Donc voilà. La famille, je vous aime beaucoup. Vous s'abonner massivement. Vous aimer, vous commenter, vous partager en tout cas. Et au salanga, plaisir yamakasi. Ce qui est sous Christ, azongite, ngai na biso, tokutani na mikolo mizaliko ya. Bisous, bisous, bisous. Bye. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino en tout cas Gédéon électricité eye pona ko salela mboka awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend. Na air oyoyo, au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là. Hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour demander mes mingaya. Trienen. Produit Moko. Azar. Produit à compagnie Neolife.
comme on est triennel tozana kie nango ça soit ezana 60 capsules na kati tozana mnene nango azana 120 capsules na kati triennel na sala amin premièrement triennel yo eza pona mutu nyonso famila ye ata oza en bonne santé et oza malade oki ko consommer triennel triennel aza produit oyo aye ko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso aye ko booster yango et triennel penza ya liboso kutu aye na ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisa ndenge na misuni batiaka bakisi esala ke ebomba misuni na bango ntan molai na bafruit bavege biloko nyonso tozolia etondi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na santé na biso nde esalami keno tokoma ozwa maladie oyo tozwi ekomi lelo bato nyonso akoma bamaladi ya tension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki selile ezongi en vie soki alaki akobela akomi en bonne santé nde mpe esaki nga na yo tozala mpe en bonne santé alors lokwa toliaka chaque jour il faut pe tomelaka ye aye ko sala mosala lobasolo basikoyo et à part ça aye pe à part ça asokolaka mpe makila asokolela biso makila tant omele makila na biso esokwami baselile na biso akoma bonne santé comme maintenant selile akoma maintenant na capacité ya koabsorbe nutrition ma nutrition il faut ngana yo totiaka chaque jour l'autre comme oliaka pour ma bomo etonda toki ba soute biloko ni eza bien nutri to toki ba ngo susute mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya odo zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc triennel ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladi nyonso santo za nango sale to c'est la triennel asa bena bien pour la santé mutu nyonso donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa na bisusu ozala kuna obino yango za pour na maladie na ngate na melate et ça pour na problème nyonso tana bi nyonso alors soko bengi biso la numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous avons na comme ça pour se venir le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça epelé sur le kinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique milelanga ye a booster énergie muto amela triennel aza muto aza na bandi na âge à 12 ans mata amela triennel ya bana eza tozala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobelaka na video mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka triennel na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya triennel luka biso na numéro na pesio tolobela yo na expliquer yo triennel ou bien otindelo ku na expliquer yo triennel ou bien otindelo ku tu photo na ye na explication ni nyonso ceux qui peut comprendre en anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza muto a besoin na toza na poto toza soko partout za na Congo wapi to tinda o muto za na AVC na za na témoignage muto AVC lukanga na opesa yo melela nga triennel noyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso santé melela nga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bat ba melaka o babiki
olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika ye pe okomi bien aussi solution santé comme stable. Donc c'est un peu ça na mokuse na ngana ebisa bino to utiliser ye yo oliaka chaque jour ngana to oliaka chaque jour to melaye yeyo 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 priene dala ngaba nazobela te mela melaka ngo ndenge eza bafunga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo ngabeka to tafuno ngai abela te mais c'est la ricane na sino que nazo bela te tu nyonso mela abon attendez sali soki ozwi ngai soki omoni ke no ongoluza biso pe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso yo soki oluki biso ozwa biso facilement a produit triétoral en produit Neolife Neolife wa c'est un produit naturel ma produit eza produit naturel eza bio ba maman ba produit eza tellement belé lukanga mpona maladie nyonso o problème ya terre bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète moto na sida ata moto na sida esila te me ekomisa moto amonana bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamoso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soki omele pe bamama balingana bango tioko te maman balingaka tio kote lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton akokomisa te kitoko oyo nzoto sante ekangami yoka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais sante nzoto akomisa sante ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati nesokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo trienel solution luka biso partout na numéro napesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place omondeli chez okutani na oyo